Elohim, je vais danser, 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 je vais bouger, bouger. Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi dansa mutu na mutu adi wanye Elohime lelele kolo yeso bongi selinga vi yeso Chilumba yo bongi selinga vi kolo zikanga ye na lokolo Kabari sasa ningana mukia Obina kawapi Nina niyo Nenge zana kamita nga funza chaîne na anga sa chaîne na yo te mele papo ya bungite ya zo ko rassembler batuti lelo yo zo ko kangote dernièrement na mona itango bana mboka batelemaki par rapport pona makamozé koleka na moni asangisi batu nyoso ba beti mambo ba baloba kutu papa Molière teka yo Israël yo na luki ona na tikala ko mona yote très bien au monde question de motuna na o ezali penza très pertinent batu ba ko kanisara ke mosengo azali ka cardinal mais muke ba ko mesana ke te pouvoir ezali sous c'est pas mosengo te et c'est comme pas fridolin yambo o mona donc makambo ezanga bongo biso de ko wela na iti mais lelo no tiko yamba bandeko ba uti Congo central bandeko ba uti Congo central ba ye na yamba bango na bosolo na politique originale pona nini balobi ke atom atubwana abengisaki ba journaliste kuna ba journaliste ba yaki ndeko Israël palaki mais kasi bamoni ye akomaki partiel azaki sous église au milieu du village otoyebaki télévision donc c'est-à-dire donc aye kolia kania kaya tu matuwana bino mona ga mutsoka tomoli maboko likolo ona kolia mbongo FCCT na kolia mbongo nini boye na nzemo maga plus blanc le nzemo nga yango wana mais Mutawe matemba plus blanc que la neige mais biso na catholique otoyemba ngote biso na catholique otoyemba na nsembo na biso otoyemba na église catholique betono lisolo ya ndeko Israël sango bakepa atuma tubwana ndemo yebikaka supwanda kala ndeko abomi information ya bandeko o bazaki na avis contraire ya makambo ya tuba tubwana o ba kosinga démission na yi par rapport ya makambo yo ya novelas otoyebi ya mutakala ya mama Mimi na Justin Lwemba o azalaki gouverneur adjoint o balobi ke moto ya dalaki à la base ezalaki coup monté o ezalaki très bien préparé par gouverneur Atuma Tubwana o mona alors til lelo yo ezali par rapport à investigation et justice ba indice to cela qui ça que Atuma Tubwana azalaki na dossier wana nde basenga kaye il faut démission na yi démission na été na cour constitutionnelle asenga démission na yake de déposer démission na mais il est là ça la démission na été mais au lieu de mona ce qui c'est vrai ça livre vraiment ça pour la soutien na biso ya catholique romaine o ya pembe et na biso ya catholique romaine mais il y a la mona catholique orthodoxe il fallait au moins asala ta vérité autre dit catholique ba benga ngo église au milieu du village mais bango o mona ke alié kania kayango ko tindae tika ko welela mangu na sala chaîne na ngai na monter chaîne na ngai télévision
kala mingi te bato ba cotiser bocha mabonza na monter chaîne na télévision lokuta wana yango Zakari Baba so yanga nango oh elo na ngaba poti obanga te maintenant obanga ndeni pona ko loba vérité Zakari Baba se somela za Clémentaire to suka wa intérêt à peuple ya la yo et ça la été pona bien privé na asala ki yango pona bien privé na yango lelo asali chaîne na ye tout ça oyo c'est que Zakari Baba se reprocher aux autres ba jeune ba do futama bien te tout ça boina boy ya sala ki yango est-ce que bato bana ko futama pourquoi Thierry Lando lelo ayeko koma sango na boso na politique pourquoi balongwa malongwa te ya pas la sango pa na biso na boso oh a région d'Abino oh mais Thierry Lando pas na mbongo na biso sango pourquoi ya aya pona nini pona basaka pas Zakari ba monike bada ko se retrouver te balongwe baki ko sala basali wenge na bango wenga ngo pe pansani ti lelo ayeko koma sango bon pas de problème ya daga sango ton ndima ene ga ile bon biso ne to lo ba mingi na makambo ya Israël donc Israël lelo azali sango mais l'église orthodoxe mais bo makambo ko loba population ba obetele maboko population ba yokaye c'est pour un petit temps toti katanata ba ko kansaka ka nani mosengo azali cardinal mais si alongwa kala yepe kala te ba ko comprendre que asa susango ta dans bosolote et azali mutu ba service na musala o ya pona ki akota na service songolo mpaka la paso mbongo mo kanyaka azwa kanyaka na lumbango na kuwele na kuzwa kanyaka mbango ndaki kokota na ba service wana to peseka ba bonne chance na musala o sala e service wana akoba na ngona malamu. Merci beaucoup papa Yves Luamba na lingi juste une petite question pour nos autres sur ma politique mais question moi ya suka pe ya suka auto conclu vu que na mamle belebe wa sala tana kanka nyumba mbangu en tant que cardinal makambo yo zali mwana mboka est-ce que mboko kongo kotambola malamu est-ce que ils en habitent entre FCC na cash égalité yo en tant qu'analyste en tant que cardinal en tant que muto ko pesa ka kimia na habité analyse ni ko sapa franchement moi mboka merci mingi na sepel makasi vraiment na disponibilité au pesi biso pour être tout panzara basango batu bala na biso makambo ya FCC cash na roi solonier oh eza lokola solonier soki moto aniati yango na sapatu ata ye kota batu sapatu ezaka nango na semelle eza nango na se mais soki avandi bato bakosentir kake non solo mabe moko eza na moto moko aniati nini FCC na kashe ezali lokola mafuta mbila na mai ata botia yango mélange ndenge nini okomonaka mafuta kokenda ngambo na ye mai kokenda ngambo nango makambo ekotambola ndenge elongo bani te makambo ekotambola ndenge elongo bani te preuve aneke omoni obe mina kuna sakata ba ina loi na bango loi organique loi organique ce qui va bengi ka loi wana ba organique c'est-à-dire avant ezo ba forme ni soto c'est-à-dire pour les canaux assemblée nationale la commission PHI et que l'assemblée nationale va examiner tout et les canaux vote il faut d'abord beaucoup mila gouvernement ba komela ki gouvernement be fatine la bino ba vie na yi parce que loi wana ezali loi organique mais gouvernement atindi na no vie na été ba kozela ba discuter yango na conseil des ministres oyo na chef de l'état d'ailleurs surpris premier ministre surpris ba membre ya gouvernement surpris ministre ya justice yemoko comme amona ye loi wana ezali pona intérêt na ye pour yem ta gérer justice comme na contrôle général ya justice akemba mbango kokoma affaire ya gouvernement sur 3 lois organiques et obé mina kuna sakata ça pour autant a informé même da premier ministre na président de la république ton vice ministre na adjoint na yi oya landi na sima ba yebelo ko mokoti réunion au conseil des ministres chef de l'état tout na makambo boy oh bango nyonso tout surpris que ici batindaki affaire ya gouvernement ndo mona chef de l'état telemaki na kanda atiki réunion au conseil des ministres accueilli atako ba bi que non adalaki na réunion na ba homologue na par visioconférence mais chef de l'état telemaki na kanda parce que chef de l'état a tout un programme et na kaniva mobimba oyo ayebi nini ya ko kabola batana yi ça wa biso na hôtel le hôtel yeka na minute tout pas pambala moko non tout est programmé donc pour le chef de l'état na kanda tsusuka yopi interpellation ne ministre de la justice avandi kaka na palais boata la boy pas
libanda na yenyo so bazingi cour de cassation batindi invitation invitation comme dans une cas de flagrance il fallait que soit mbala moko okende naye mais bimi kasa bimi tanga bimi pe boye ministre de justice na mono segi makasi boka oyo c'est bon biso wapi a éviter ministre de justice a donc expliqué na bato que tangu kaka kuta bo tanga moni ba élément ya la police ba yaki ya banga ki amoni ba camion ba jeep ya la police abanga ki parce que dani kuluna ala moto ada ko sale la mboka parce que ye mutu apesa injonction na ba magistrat pour na makambo ya 100 jours basa enquête donc ada na musala wa atala ya malamu pour na gouvernement mais kasi tanga mona ki ndenge ba élément ya la police ba yaki tala ministre de justice alobi esengaki azo appel tanga bengi aoki yemei nani yenda ibi ministre de justice ya mboka tangu abengi yeme ya bisi akende ndakendaki sega bengaki kabila to benga shadari etali kaka ye to boy ko sala commentaire ba ko mema biso na ba diffamation na ba kiliki da yango na oloba ministre ya justice la ndanga bien ministre à la citoyenneté le rôle en gagne yo voilà abengi yeme parce que population ba benga bana donc c'est que biso ne sont tout au coma na makambo so yi batubaye aux téléphone na ubengi alors parce qu'il ne pouvait pas dire ça yo ministre de justice on le va yeme donc justice abiso et comme il cause la gérée par les individus alors donc il faut to benga ba yeme to benga ba homme puissant voilà et après premier ministre via son porte-parole à ça les déclarations ou à au sein de la chef de l'État. Est-ce que le premier ministre au sein de la chef de l'État comme tout autre citoyen jamais via son porte-parole tout ça parce qu'il y a l'interdiction de beaucoup de la chef de l'État na sengi boye tout ça et routine biso même tout ça la démission au cas où bakangi na ministre de justice bon to tala rama mais Shadari passe ngaki to na cohabitation tout aussi là to tala mamango il ne peut pas côté na bango sengaki so il va retirer loi wana te to couper sa mot d'ordre entre temps catholico basali déjà contre loi ya minaku ba magistrat na kwilu na ba juge na fieste sika pena yefi ya obemi na basala ki marche pour na côté la loi il pas chef de l'état ba chef de l'état ya magi ba syndicaliste ya plus noir ya justice oyo ba équipe pour na toujours pour na kolakisa mécontentement na bango par rapport ya loi wana ya minaku esakata donc makambu ezali ebele mais plus autant ozela ezali maloba o Shadari alaki vous intimidez qui voilà a crié vous intimidez qui et il est prêt pour tout kendena une cohabitation parce que cohabitation en onde et si on met makambo est-ce que FC ça dans la majoritaire parce qu'il faut pas nommer informateur né à la recherche ya bato ba bozala majoritaire FDC ba panzani yo yango wana sekonde makambo tozela makambo ona bosolo pe na bonde konyoso comme dans makambo mboka tozotala tozitimeli. Merci beaucoup dernier mot na yo et puis numéro contact no papa Yves Lomana ninga kone makasi. Merci mon mboka dernier mot na ngeza ka to dans le na 60 ans il y a indépendance ya République démocratique du Congo 60 ans oyoyo to comment regretter Lumumba na Kasavubu to comment regretter Mobutu to komi ko regretter bato nyonso tu ya kala wana pona nini parce que na tana bango kutu vio to mané ko mona pasi mais oya lelo yo eza pire pasi donc pasi wana fois 100 yango to do senga kaka parce que lelo yo taka mutakala moi c'est comme le pampa lelo na zo bibisa yo obita muto daka kala to kula na yo ata ba lycéen wana to ba olekana so moni moi c'est kaka ba songa bito mabele sali buina nini na blues na bango bane bolata wana na ba nduwe kele bandola omoni ka songa mo ya bito ya mabele sali ka bui omona yo koto zaji wana obike o ada na vrai chéri mais lelo libele komi na mo exposé mais mutu pa kozwango azate donc la senge moko komi na pasi oyo ba fi ba komi ko exposer nyoso mes clients monanati talaka na 60 ans indépendance valeur moi c'est ça te biso kutu ba peuple congolais ya kolobate lelo suna zando déconfinement ya bombe bato misale zongi mais population do lela po ba boyi bango ba kota na zando bato nyoso musale zongi mais sauf zando donc situation d'ara difficile 60 ans autour les la rande autour les la mettre et tout à la place au Fachi na Joseph Kabila au même biso
na revenir na yo likambo lobi numéro na contact papa Yves 0 plus 243 na bandeli plus 243 89 67 11 565 plus 243 89 67 11 565 souci dala Congo Keliboso. Souci dala Congo Keliboso anto comme na suka to revenir papa Yves alobike to ko tala ndenge Fatina Kabila ba mimamboka. Pona ko tuna ye question na entre Kabila nanani wana émission za goya entre bo s'abonner na ko frapper fort. Na gagner. Né? Oh tout nga entre Fatina Kabila na Joseph na gagner. Ba président dans la bisi batu kaka bien avant pour to sola masola mwe. Voilà. Ba président nyoso parce que to tala on a 1 plus 4 na Kinshasa memba alika Kabila na batu. OK. Memba alika Kabila na batu. Ala une influence ya population balinga ki makasi na Kinshasa. Mais Kabila lianga pas dans le président de la République. Match à suivre. Merci beaucoup, je crois. Tu comprends na suka na pesi maman Anna Kalamba iba merci belé match à suivre. Tozo ngi seka na tenio yo pop ikolo na seka ibiso na tenio yo. Na pesi papa Carlos Kalamba hein. Coupe mo kitoko coupe mo bolingo. Gibi judo ambongo en tout cas yonde tozo lela en tout cas nzamba pambola biso, nzamba pambola couple Géry na maman Gisèle na France, nzamba pambola Claudia Panzu. Bien merci Fabrice Bilele, nzamba pambola vraiment Papa Carlos Kalamba et papa Motema Munene, hein? Pour faut que papa Carlos faut wana, papa Kalamba, le gardien du temple, faut za pour lenga pour battre le temple wana. Ce qui est sa zongité, tozonga la papa na biso Yves Luamba cardinal pour na likambo yo entre Raïs na Félix. Nana gagné. Ma vie match à suivre. Match en pesa à suivre. Bye à la prochaine numéro.